Deuxième jour entraînement. Deuxième jour, il y a entraînement toujours dans le mouvement. Il y a banama, il y a tout le monde tout ça mouvement, il y a jeter, black. Tout un habit sur ton fauteuil au danger. Danger à lui. On se préparait bien. C'est un peu du Congo. Préparer bien le Kambasi Boli. Préparation il a qui top. Les motos canne la caisse Boli. Carayenne moutara qui top la taille. C'est bon animal. Animal. Tala moulay na yoan. Tala moulay yoan au Kitara. Aïbaki. Nous avons une préparation dans l'université. Dans la place où tu as allé au niveau. Danger à lui. Pour qui n'a qu'à tout le monde en dernier boulot. Arrivé à la mettre au bout de donc je demande pas si ça va
entre-temps, ça peut être technicien. Pour la zone de Masso, entraînement, ça va directeur Charles de Boula. Donc, ça n'a pas pris, toujours tout ça, et pour la comme d'habitude. Mais il y a des prises différentes. Hein? Il y a des prises différentes. Il y a des bon point. Là. Non, il y a des prises différentes. Ok. Merci beaucoup. On retourne à ma prise de belé à Lyon. Maître Yandimos. Non, pas Yandimos. Maître Kindoki. Oui, il y a un peu de mais habité Maître Kindoki. Tomoni, au s'entraîner au quartier. Choc, est-ce que va combo pour le botia au bunda? On a choc. Au moni, biso tambola, on a ma cour, on a sur la gauche. Nous avons sportif. Nous avons toujours préparé, donc toujours qu'il y a. Donc, là, on a dit, on a dit, Zalaka, au seul mois, 2 jours, 3 jours, on a dit, il faut chaque jour, on a tourné, on a entraîné. On a préparé, on a choc, il y a côté. On a moulé, on a allé, on a blindé de guerre, après il n'a pas Zalaka. Talanga mo d'abonner na vice président mo nena ça. Biso la na ote na sali. Babio za makasti ka kisi ndo sali. Bon, au moni kisi les rôle na surtout kuna ba comme belé wono, le style américain, le style français, le style allemand, biso to zo le style africain. Biso penda et pas nga penda. Kisi penda za makila. Eza makila. Boya ngwana bimino kimi entraînement. Natika entraînement te mais na zana ni mona osala na koma na kota piscine na musala muso na zo sala kuna na tikano. Quand on a tout dété dans ce spécial, on peut ça bien. Attends, en tout cas, il y a penza dété de monter ma langue sur côté de la bande. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Bonjour maître. Bonjour. Nous allons se préparer, les bandes de l'obaki belé, nous allons suba prise de l'obaki sama awa. Mais bité, bino bozara ba féticheur te ka ba technicien to zindeli. So to sa nde musala. Ndenge sport sengeli on ba la auto la bana. Alors so to bibilo na kati la moni. Ego simbate akena yo na Greco-romaine. Côté siko na lit. A beti on a lit. Tango na obima na lit na ye na libanda. So na komi na libanda na limite ke
Obima mobile. Gana lingi obisepsoka kumba prizo utusala sikuli. On a auto sala. Koti mutu bokoto kanyi mutu fiki moyo se finir le gars liboke. Na finir net liboke. Wana double crochet. Double crochet. Akanyo bumbi okingo. Ba memio bena so lenda. Koko bima so lenda te. Eloroti. Ba prizo ala tona osala ngo. Na ancien combattant na Gambela place elle comment ni qu'on a évité ce comment ni na minute esika tonda bunda lit championnat ya lit tonda bunda place wana ancien combattant na Gambela mais pas bon mal éviter ce qu'on a biso balinga te et progresser pas bon mana pour bon. Merci beaucoup. Mais so ye awa on kuta biloko wana eza awa. Nicolo nana bino mingi na mo lingana la ndeba entraînement na bino na eba. Bo s'entraîner ka bolinga ko bunda te pona nini. Non. Siko tozana ntaki na sandbay. Nde matanga elika ya grand maître oyebi moto na ndenge atwaki na ba matanga banini ta Montréal atime. Na minute onde musale bandi siko to luka wa kozala wa koya tozana piscine. Tozana piscine mutanya mo na biso aye kata piscine na biso aye kosa na biso na osa ya kola ya sala o juste le sala. Toalia. Mais à part fédération na biso na attente bangonde ba mona na te to mona bangonde. Ba lo bela elo côté tisiko. Merci beaucoup, maître. On a eu la polémique qui était à ma fédération. On a bonne la polémique. Tout s'entraîner. Tout s'entraîner. Ngana biji na. Ngana kangi na ngamu. Na roki ni ko luka président, vice-président ya tante na bino na tune question moko. Na ka soka lobani par rapport à makambo. Tuna ye wana za wana. Merci na kena na kuna na ozongi. Président ya tante ye wana. Ah. Bonjour vice-président. Bonjour papa. Babi docteur. Bachien ce côté beaucoup mis ça docteur mais ngana lokola docteur te ya blindé de guerre. Na lokola vice-président ya tante. Balobi ke attente na ebité onde bozo kanate ezani. Attente surtout ya Moamba. Moni okoko sangisa merci pour na opportunité. Okoki kosangisa ibembe ata 1000 ekobimisa ntango mosusu solo mais ekotia bino mobulu to makelele te elingi koloba nini basani oyo efandi esika moko maki oyo ezali na zala moko elingi koloba te ke mokili kofi bato bakoki koloba problème banini soki toza 10 elingi oloba baservo eza 10 principe ezali tolanda mibeko atante eza mbona marche na président na biso zulu Moamba tozalaka na problème te na biro na biso tozalaka na boyokani na bandeko nyonso to oyo mpe tozali na ye na bokeseni tokosuka kaka koyokana tokobenda mapata te etutala na mabele. Mais nayebi te président na ministre yo nde président po yo nde vice yo nde président na ete babi ke ba autorisation ya bakombe zozoma se pa na bino te nayeba te tina na bino ya nini babi komoki ozoma na nini na fédération. Décision ya koloba ke kokata autorisation to kopesa autorisation ezaka toujours ndenge tokoki kolanda statut na règlement d'ordre intérieur soki ezali ke décision uti likolo mpona kozala exécuté bato bakoexécuté yango eza bato baza na se eza na problème ata moko te eza na likambo moko te moto oyo akoki kodécide azwi décision mpo esalema bato bakoyamba yango eza kaka bato baza nsima so bato baza nsima na ye bameli pema bazokoka te loko assemblée générale mpe kosalema tolongoli yo ezaka eloko ya moto te ke okumba biso lokola
coupe na yo lokwaka leson na te tokendeke kaka na respect ya mibeko eza na problème moko te na point eza nango na problème moko te mais sauf que tokozwa ta kosolola yango mingi na caméra nanga mpo ngai nalobaka kaka mingi ya kosakana te lelo nayaki mpona blende de guerre yo lokola docteur na bango mpe moto ya biro na bango vice président ya tante blende de guerre depuis basentir euta koleka baza organise bakomba te merci nazoloba awa po otuninga motuna mais attente etindi ngai te na ya kobima liboso ya kamera ezali poso oyo nazati en tant que vice président ya attente emoko na kati ya université ya Kinshasa po blende de guerre na esika tozali na piscine na facochère tozali corps moko donc la problématique est comme il y a attente on a vu permission on n'est pas président de la République on a pris une permission on a 5 qui est ndingisa merci beaucoup merci beaucoup à ce pays toza na kati ya kati club blende de guerre école de formation donc tout complet tout étranger bayekana catch ya kitoko ya bien catch classique aya na kati ya kati club blende de guerre toza travailler donc toza vraiment bosser toza bato ya théorie te toza vraiment bato ya pratique donc awa pena toyebi élite préco-romaine libre olympique donc catch professionnel donc awa pena toza sans problème sans faute nyonso alinga yekola catch ya bien azala vrai technicien aya na catch club blende de guerre. Merci à toi.